Vous abonnez na Mayo Gino de Bundes TV. Vous abonnez na Mayo Gino de Bundes TV. Ouais, je salue Serge Mayomona. Bonjour à tous, je suis Abino, humble serviteur Nabino Mayo Gino de Bundes. Tu es les sous-sous pour la bouquet Nabiso Moro spécial. Alors, ils sont là pour les aboués. Oui, biso de tout ça, awa, na monde tout ça vivre, et ça grâce à Nzambe de mutazo kosunga biso que vivre. Alors sans Nzambe, alors tu ko vivre ti. Alors na linga ikolo baboy, oui, ba biloko nyonso malamu to sala ka to futa rango awa na se. Na ko beta bino li solo mo boy. Bon, suivez. Hi guys, it's your man Mayo Gino the Bundes TV. You know what I'm saying? We got a nice suit right here. You know, if you need it, just call me. It's very cheap, you know what I'm saying? It's not expensive. It will be good. You know, when you wear good, the lady will watch you. Look at me how I'm look like. You know? So material, don't forget it's very nice material. You see? This one, I'm gonna show you what's going on here inside. So let's check this out. See, I'm gonna show you. You can read yourself. You see this one? Aye. We know what time it is. It's a time for food. Hey. Ezalaki na papa mon boye, papa na azalaki vraiment malade. Banana papa na tant azalaki jeune garçon, alors asalaki makambo ya malamu ebele. Jour moko bakendaki encore c'est baki ko somba biloko na magasin. Tant bakomi na bazo somba biloko ezalaki na supermarché. Alors basombi biloko siko ezalaki na maman moko azali na mwana ne ya mundele, bon maman mo ya mundele quoi. Papa na a parvenu ko bimisa maman na somi na biloko. Alors biloko et les cas qui est belé, bazalaki vraiment ba pauvre. C'est bazali na makokité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman a azu biloko belé parce que ezalaki na okaka mapa, azu salade, azu ba biloko mo mike pour na ya kolia na tongo. C'est exactement pour na déjeuner. Alors, moi azalaki un grand garçon, azalaki déjà je crois 16 ans. Alors, motuana tant siko maman na tant azu biloko a comme na place à kofuta, a futi biloko nyonso oyo ekokaki. Mais ezalaki na biloko mosusu ke ezalaki neti mapa, neti miliki, mbongo ezalaki susu. Maman na akomi kotala alukata mwa ba mbongo mike mpona kokisa azalaki su na mbongo te. Mwana na albi mais maman biso tozana besoin ya mapa. Mais siko yo tiki susu mapa, esi mutu anaza su na mbongo te na sala ka susu te balongolanga na mosala, papa na bino pe akufa atika biso kaka bongo. Alors naza na mbongo susu te. Alors deux ans ça na biso kaka mapa. Mapa nde kutaki peu cher. Pour mapa moko spécial. Exactement mapa moko maya cher quoi. Alors maman komi kotala mwana maya miso komi kubima. Papa mon yazalaki na sima kuna ya noir. Papa na tamba ye approché bango amoni ndenge action elekaki. Papa na sali ndenge. Tamba zongi biloko na nyonso bato bakomi ko yima pona nini ozo l'exception temps. Pourquoi ça? Alors elle était vraiment azalaki vraiment un peu énervée et puis azalaki vraiment la courage et souci. Alors et comme que papa na asala maman na asala nini azongisi biloko wana. Tant azongisi biloko bazui sikoyo biloko wana papa na noir a récupéré biloko wana nyonso aena mwasi wana afuti yango. Tant afuti biloko wana azui chasse wana alanda maman na mbangu na nzela bi madame. Alors na pesi yo biloko oyo zero saki yango. Mwana nae atali vraiment amona sepelaki mingi vraiment. Après ce que papa na zuli chasse wana aye afuti biloko wana nyonso mama na azongisaki. Tant azui afuti yango azongisi azui chasse wana la ni mama na nzela apesi biloko wana. Tala biloko otikaki yango na sombeli. Maman na azalaki vraiment quand même sepelaki makasi.
makasi mwana ne pe asepelaki akei na ndako bale azwa papier moko akoma sala seke osala yango mpe na baninga mosusu. Alors ntango akomi na ndako mwana wana sikoyo papa wana azwaki quelque chose apesi mama wana mpona koka kosala commerce. Ntango sikoyo asepeli mingi asengi bamerci mwana wana azongi classe mama wana akomi kosala mwa koteka bamwa biloko na ye. Alors ntango ekomaki ke papa wana mpe aye kolongwa na mosala oyo ya noir alongwe na mosala. Alors moi aboti mpe bon ntango basérie wana azalaki nano très jeune. Alors mwana ne mpe akoli mwana banda kosala apo aye kolongwa na mosala boyebi ndenge ezalaka bozosala peut-être contrat esili ou bien bato baleki ebele balongoli bato mosusu mwana ne mpe balongolaki. Papa se akomaki ne deja mokolo papa wana oyo aedamwa mama wana abosana na ye mais papier moko apesaka mama wana papa na agarda yango agarda papier wana ti ntango soki ekomi tour ya papa wana akomi mokolo akokaki kotambola susu te akomi kovanda na ndako ya bakoko. Sikoyo ekomi ndenge nini ntango soki akomi ovanda epai ya bakoko. Alors suivez ça après ça tokozonga susu bolanda mwa publicité na biso. So guys, it's your man Mayo Gino, the Bundes TV. We are here in Istanbul. You know, I'm always for now we got new shoes. You know, if you like it, just come out of here. You know what I'm saying? We will see what's going on here in Istanbul. So everything's great. The friends, you know, I made everybody. You know, I wanted to meet, and then and one sister, you know, because she lost her mother. So we are very sorry about that. So that be cool. Always thinking to subscribe. Mayo Gino, the Bundes TV. You know what I'm saying? It's me. Thank you. I'll see you later. Bye. Merci beaucoup pour la publicité na biso. Alors pour nako bino bolingi ba veste, bolingi bilamba basi, bolingi ozwa mona banda kuna bino. Alors bobenga biso toko tcha bino na contact pour kozwa ba colis na bino ndenge sengeleza en Afrique et en Europe. Alors ne t'inquiète pas, Gino Mayo Gino de Bundes il est là pour vous. Alors il va vous faire de bonnes choses. Merci. Alors papa on attend aussi que ya komi koko ezalaki anniversaire na zosala 60 ans d'âge. Parce que bana na ye mwana na ye pe azalaki na mosala te. Alors mwana na ye pe azalaki na fillette na ye moko oyo bake kosomba biloko. Papa na azalaki na mbongo moke. Ntango bakomi na guichet po bafuta mbongo wana mbongo ekoki te atiki basombelaki papa na bango mwana alobi no tosombela papa nini ya anniversaire nini babenga ngo nini basombela ye oyo anniversaire. Alors ezalaki que esalaki pasi papa wana azalaki na mbongo te alobi mwana ne abi tozongisa na biso cadeau ya papa. Alors totika na biso tokendeka tosalaka mwa tolambaka ndenge ezalaka apres tosilisa na biso na papa. Alobi mais te papa il faut tosombela koko cadeau na ye ya anniversaire. Akei sikoyo bazongi mwana mama oyo papa na aidaka ezalaka koko wana se koko mwana wana oyo aidaka bambula eleka. Alors mwana na ye pe kaka oyo aidaka na mama na ye amonaki action ndenge elekaki ndenge bazongisi babiloko elekaki. Alors azongisi biloko wana ye pe aye azwi asombi biloko wana alandi mwana ya papa wana apesi ye chasse apesi na papier wana oyo bakomaki sala pe neti ngai na sali. Alors ezalaki vraiment esengo mingi mundele noir a aidé mundele a aidé noir. Alors dans le sens là. Alors tant que bakei bakekuta na papa na bango c'est papa ya garçon wana c'est que koko ya mwana wana ya fillette wana papa tant ba yembeli happy birthday. Alors bazui cadeau na ba pesier na nina. Alors papa asepelaki makasi vraiment aye ko pese papier wana garçon wana pesaki atali akanisi susu abi abandi ko beta histoire que non ezalaki ngai série nazalaki na musala malamu nazalaki acte wana mwana mwasi moko boye na mwana na ye abeteli bango lisolo wana. Alors ezalaki vraiment esengo makasi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut ça là yango bongo parce que ozala te que non parce que mondele asalaki boye nga pe na salale boye non. Alors il faut quand même kozala na amour du prochain.
eza te bango nyonso baza mabe, eza na bamosusu baza mabe, eza bamosusu baza mabe te. Alors il ne faut pas confondre les choses que non, parce que ça là mabe, alors on a fait la revanche. Revanche, ça ne sert à rien. Alors c'est ça, ils ont qui moi conseil pour n'appeler Sabino que vraiment, bossa la bolamo, nzambe ako, bossa la bolamo, nzambe ako, ko bakisa yo mapamboli et puis ako sunga yo plus que oyo sunga ki. C'est un peu ça. Alors ils ont qui y a bino mayo Gino de Bundes. Bon, boyoki li solo ana, oya zana commentaire à commenter, akoki ko komela biso. Oya zape ya ko critiquer, akoki ko critiquer. Oya lingi que nzambe apambola e, alors toujours pensons à prier, le bon Dieu va vous bénir. Alors, ne vous oubliez pas, vous s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV, vous allez décider, nzambe apambola bino. Alors, on est ensemble, que le Seigneur vous protège. Ciao.